oyo balingi Karine bakontinue na Karine na buzoba wana azwi tigre tolandi na nsima azwi lion tolandi na nsima azwi léopard tolandi na nsima. Bonne chance. Bah, on a besoin d'impression que tu dois redresser Karine parce que Karine elle est d'une insolence insupportable. Il faut aller bénéfice que pour estimer. Papa est féminin, hein. Azam Moutou, Azana humilité, il a une qualité que il va libérer Bazana Mouté. Pour ma loba, oh Karine, même au que Hermon a bureau, celui qui est en contact avec Karine, Karine a lobby, n'a loba n'a très contact parce qu'elle est négative parce que Karine n'a pas de cause à la génération. De cause à la génération, on a cause à mon colo à Karine, il y a 3, 4 ans, 5 ans peut-être. Mais toute la génération, madame, toute l'expérience, il y a vu, Karine a ça, n'a pas belé pour les kangaïs. Mais là, on a pas la cantine qui parle en bas. Ça, Denis, si on a lobby, à moins de 30 ans, à ce point de l'anda pour l'air, à ça, stable, pourquoi pas Karine? Ce qui a fait des bêtises, à son niveau, on a son qu'il est mort. Mais là, on doit être dur avec elle. Elle m'a dit, la mort a fait ça dans la carte bureau, mais là, la perte de contrôle, on a dit, elle n'a pas fait ça. Mais maman, ça va, t'as vu, ma femme, tu as zone pour casser parce que, avant le banabi sur côté, mamie sur le gars, a toqué le quoi, maman n'a pas. Le coup, la maman n'a pas. La maman n'a vraiment le quoi, maman n'a pas une femme douce qui parle pas, c'est textuellement ma mère. Mais des fois, on me dit, comment t'es, voilà, ma mission, ma mission là. Alors, fait que le babo, il faut que le banabi, oh, ça va pour le banabi, pour faire sa moto. Karine a ça, la casse, qui dit qu'à moyen, avec quoi, pour intimider, pour la bino, bon, non, et papa FMI, papa mi attend le lot na kanda wana zolo bana surtout tindele pour tout ça là to katela et téléphone to le mi tant que to qui décision ba groupe misusu wana te biso pe et pas la biso no bushing ton ami Nichoyo to zala que to dans la région de crise wana ba maman wana ba biso ce qu'il faut faire pour la Karine ce que ça dit que pas soit là pour biso le que Karine abwa kamunda azonga et pas ya maman na ye Karine il faut aller parce que 10 euros na photo il faut qu'on fasse les gens pour ça là une heure de travail et la personne qui 11 euros ce qui convient de dire une heure de travail la c'est à ma ligne n'a pas stress n'a pas camouillon donc elle va comprendre que ce qui ma maman voit non va finir 1000 euros et zambo ba bibi ça bon mon Karine Karine elle a solo ma Belgique à Orléans to yeba qui le côté ba maman voit non va que ndako sika Karine azala qui ba koko wana tout ça bazali ko stresser Karine ko bengele tout la tout pour Karine bima ba maman na ba bibi ça 3000 euros au Karine a une garantie à quel refus garantie à table bazui rendez-vous bazui ndako na rendez-vous maman Lilia avant de la Karine pour la bac de signer contrat Karine a payé un camion à déménagement à 10 000 euros na mutuka ake kokota ni libala na Orléans koto ya maman Lilia na Belgique avant de la Karine on a ake de signer contrat à bail mais franchement bali kaka mutu ndengani il faut pas abuser quand même il faut pas abuser donc c'est pour dire que ton loba parce que Karine a lobby quand il de la ville ba conversation on a solo la Karine mami solo papa femi papa mi atem oyo que la personne na mangala o Karine a pesa biso mais au mitali ka lobby non ah le gars tout le gars qui peut-être continuer à oyoka eleka mais to doser mais le quoi le gars qui to loba il fallait vraiment na loba parce que na comment pour l'altérer de près na mona que Karine a ça na lo kuta donc ce qui a l'aidé à takisima ya biso ya publicité bino ah mwana asa mwana te Karine a ça mwana ta ça mineur te asa vraiment adulte elle a de l'expérience à vie alors biso soba wana to linga ko lisusu te ya ko to bloquer et là on sait que to bloquer to kateli Karine téléphone to katela qui est téléphone de l'eau va faire sa bombo wana ba ba checker ça qui bona yé ngana ni bombo ça te ba ko bombo c'est ko na ba et to moni ki a compliqué biso to katela téléphone to tiga yo trop c'est trop en tout cas vraiment arrêtez là ça qui na moi ko ba ya wana vous dites que ndenge to fani na bureau wana to sala ka pena to sala ke moko ko lo bana ba réponse misusu donc on va faire quand ndenge papa il va le dire on va faire un parti mais tout vendre tout la Karine que notre linguier ça n'a pas de défaut ça n'a pas de qualité mais ce que tout le monde dit que face à défaut est débordé face à défaut là est débordé Karine comment on dirait vous pouvez bouger Karine a comment on dirait vous pouvez bouger on va comment on dirait vous pouvez bouger comme on le va est-ce que pour payer est-ce que est-ce que mais aujourd'hui on a des temps on a souffrir on a traumatisé ma quand là on a chauffage na kata table avant de la kata table la kata mali mais pas la salle qui va pour en kata chauffage Karine a vivre na mali n'a payé le quoi la kata mort mais franchement
maman, papa, il me s'engage et moi, ton Nicolo, parce que je voulais vraiment tout sortir, parce que n'a pas fait famille. Loba, parce que ceux qui ont le but, n'a pas détaillé quoi, pour d'abord, moi, on a une carine à Soba, mais ton gérant est toujours supporté, toujours tenu dans moi, mais trop c'est trop. Il y a moi à l'oublier. Merci beaucoup. Papa, il fait mal, ah, et comme il faut une responsabilité. Tout s'est dédouané dans ma campagne. Quand Karine a commis le baquet, à Kokoufa pour la Félie, à Kokoufa pour la Nibala, tout s'est dédouané dans ma campagne. Tout le baquet, tout s'est dédouané. Mais ma maman, il y a un pouvoir, mais ce qui est le missi, ma pauvre, tout s'est dédouané. Karine a sa la campagne, on va baisser la course et tout le temps, il y a des comportements de Karine. Alors, ce qui est le tout s'est dédouané, et qu'on a la passe mini. Donc, de la moitié n'a souka. Karine, pour lui, il fallait pas conseiller. Bakosa Karine ke tobima tigre lobière akokisa makambo na ye na famille na ye akozonga akoya koswayo donc soki liloba wana ebimaki na minoko na biso te na minoko bamama oyo bakendaki te mele Karine abimi na ndako wana te alobi akobima na ndako wana te eza libala na ye eza vi na ye ata Karine abengi bato mosusu azoloba bazokota makambo ya vi na nga bakafama nazoloba yango parceke makambo mangala Karine akatelaka biso lelo na moi ya lelo Karine azobenga biso mpona mbongo tobloke machine opesanga mbongo wana mbongo nakende Belgique nakende tolobi Karine donc opesa mbongo te soki okwaki kundali te alobi soki ondesa problème te mpona Karine tolobi minoko ye biso milai tokateli ye kutu na telefone tokateli Karine telefone bombola mosuku ozokanisaki tolobelaka Karine te ou bien tozalaka dur na Karine te mais je vous dis franchement il faut kozala mutu moko oyo oza maloba makasi ngai yebisi Karine mbongo mopeso eza te parce que bato nyonso bazali kosilika bazoreklame bambongo na bango alobi bato nyonso bazoreklame bambongo wana batiaki yango ezalaki mpo na nga soki nakoti na groupe kuna nakeloba na bango bakoloba eloko te ozoka verti ya Karine alors lelo na comprendre ke eloko efimisi Karine mutu eza mbongo ya bamama toto te mbongo ya bana membre mbongo soki ya bakese boîte noire soki kese noire soki nzungu noire j'en connais rien donc eloko efimisi Karine mutu yango wana alors soki lelo totelemi tobloke machine tokoya kopesa papa efemi akoyi kopesa badetail wana moi je suis tellement énervé et écœureux que nakokondima te bafinga nga parce que nga banda na ya anafinga mutu te nafinga mutu te naleza mutu te eloko moko te alors on doit mettre les barres sur le T et le point sur le si koloba oyo toyebisaka Karine na mangala oyo apesaka biso Karine alobi toyebisaka Karine kende koboka muta non kende koboka muta ndenge nini il fallait batilaka attestation ya Karine nga nakoma kuta nakoka muta sa rien ate mama sala olingi koyeba mingi ozoka réaction olingi koyeba mingi bino boyebaka nyonso nga naza naposa nazwa ndako nanga botindanga bambongo na nazwa ndako na ngai epi makambo na otanga yango nsima soki naza ampe ozoyoka yango biso mito blokaki machine tolobi na comité de crise wana tozozela bango baya kopesa biso position na bango toyoka bango toyeba bango parce que biso mpe décision na biso soki Karine abwaki ngunda te on ne bouge pas parce que Karine aza sûr que ata lelo ebebi koto oyo nzungu moko eza kuna ebimisaka mbongo ya poto eza pasi mbongo ya poto eza pasi makasi ntango naloba na bino anabotaka mwana mpe moko oyo yanga naza na ti lelo aza na Kinshasa mwana nga aza na Kine nakoluka mpe bafase moyen moko mwa ba 100 francs ba 200 francs mais navandaka pasi na bino j'ai aimé cette fille je vais l'aider quand même na mwa mokie oyo naza nango lobi te na comprenaki vraiment que oui la porte à Karine dans mon thème parce que stress ça pendant 2 jours mais non les amis trop fort pour la coca quitter na comment faire la coca féminine na faire ma mise sur le comme ça faut se calmer parce que stress c'est le cas de 8h à 23h maman je vais savoir une dame de minuit mon père n'a fini mais non tout bloquer machine tant que Monique Karine a commis au zoba biso to le jamais Karine a ko zoba biso to ko zoba ye sikoyo to la kisa quelque chose to mikolo to koma poto avai
bloquer machine. Karine, le maman pose une décision que Karine kuna moyen de opesi mbwambo aboyi. Tika komi koyena ndako Karine na bantu komela shisha bilinga ndako mobimba kofinga koboka ba jeton. Toye ko sala comité moko ya crise d'urgence. Batu bakita noki samedi bakende kobimisa Karine na ndako wana. Papa FMI a survolé yango. Maintenant il savait no ba stress mami sur la tension eza ya komanda, fièvre maintenant moko palpitation tension, mobile na le biso ke komi ya kokomi so boye. Ozo kite kokwana lelo. Stress bandi biso na zela Karine azobenda biso oyo kamaloba Karine. Papa FMI mama Sarah. Bobenda mami so na bobenda batu wana bacha makolo awa te posoki bacha makolo awa fenya kobimisanga. Ndasoki bameki kobimisanga na ndako. Maloba nyonso bozoloba bokotikala na mwana minoko na bino. Soki bino bolobi ke bolingaka o bozolakisanga eza bolingo te libala ndenge ezanga ba problème. Soki Karine azoloba azolela. Soki mutu ache makolo awa ngai lelo nazomiboma. Bozotikala na maloba na bino na minoko na bino. Miriam, maman na écouté outi Belgique a écopimissé na comment vous n'avez pas bimi. Maman na yaki a salé 2 jours Karine a bimi na ndakwala. C'est pas normal. Eza bien te ole kwa orgueil bandi kaka yuka yolo bi. Mais non, Karine ana makulu bela pisa za na nje. Pisa ba mami bimba ba mama bimba botozo kapasi. Bandi ngale kompana kisasa bazulu kata liba ta 50 euros bazulu swate. Aye bibi ya kisasa bien. 2 ans. Donc, il y a un moment qui c'est que lobby il faut donc lobby fallait la zone à lobby samedi na lomba depuis 8 heures tout ça qui en communication de tous les groupes dans le monde commune ngwana semaine dans les cas maman a contacté Mami Sola abi il faut donc il faut sauver mon limoya mwana ce sengaki tout ça nasi tout meka ko solo la ba continue to luka solution donc on a tout ça là qui de ko ça la rencontre moko to solo la na bango na biso na ba maman ba lobaka ya mama fashion wana ko ba benga kesi to solo la biso nyonso po to sauver na mutu la biso ozo mona na internet ya zo mona mote po to kome ko mona debilo o bino bono ko mona kaina ngini ya zo mona mote ye bana ye makambo susu ke bino bozo mona mais tout ça là qui est fort il y a un moment qui fallait que zonga samedi depuis 8h jusqu'à 23h il y a koloba ya ko négocier ya ko sala négociateur ya ko tinda ko nebo na droite na kende boye ya un moment qui tout ça peut pas il faut tout faire ça mon père et ça facilité donc pendant la télévision on voit dire na yo ko finga fati et ça facilité pour diriger un pays. Il y a un groupe de facilité de 4 mois, 4 ans pour dirigeant. Olimbolia biloko ya mobesu mpona nini nga soki nalambi nalambaka biloko febela ntina suka okumi neti mwa presse nayaki mokana nabiki bamama bapapa toyoka oyo eza libanda me nga nazokozana na kati bozela tokoya tozotraite nano na libanda tokotraite nde biloko te na traite awa na kati nake traite na libanda na traite non naza mpe toza mpe bato